siko ba réclamer mwana apesa mwana pa jibe siko mwana ngo apesa ke kabo sanke ngai koko na epena eba ke koko na ngai ke sikabo mais fallait ngape papa na yeba ke koko na ngai je sikabo siko soki ba makambo ebimaki te ngai na ngai yeba ke ba makambo eza boye. Mais papa Bruno, est-ce que après que jour on a rendez-vous des karaté au sala qui a fait ce effort que on luka sous ba quand même moi nazawa puis au tia la ko luka bango sous na lukate vraiment pour namona maman acte sala déjà namona kango ke eza de bien mwanga na soda na oti bazam yo ya obebisa et ya automatiser na femme nde senga ipena na femme ya mémoire vie ezapé moko eza mibale. OK, mais nini quand même oyo ba prena yo par exemple certainement parce que moi na koyoka ke moi na botana na papa na jibin piana boza pe na koko na kati et toujours comme besoin ba mais sur dans ma réseaux sociaux il y a des informations qui circulent disons que effectivement papa chéri a bimi à ça la geste a pesaka na famille to éviter na responsable sur pesa papa Bruno mais yo le bien que otikala okuta na pena JBT ngai dokuta mabete na yebe lote na yebi pe lo mogote mais batu nde na yoka masolo pa batu nde lokola na yoka masolo pa batu yoka nini ba yebisanga ke JB a pesa masanga na lera viola ka mwana pesa ambo po ba bomba makambo ndenge na yoka siko ngape papa ne na kekuna JB viola mwana nga pesa pe mbongo na pesa ndenge mama ta sengi mbongo ngape papa sengi mbongo esimba te ngai faut la garder honneur nanga et loko tininga na bimana écran opona loba pour na monique tout eleki pour celui na poser wana za koko na ngai balobi les linges sales se lave en famille très bien mais siko et makambo et comment na ba tribunal ndenge na on to fandi na famille teto so et comment na ba avocat ndenge na on to komi na famille teto so ba oyo nyonso bazotia makambu moto bazopelisa moto baboma moto nga papa ninga monga yo naza donc aux après les loyo moko ozwa charge makambu nyonso surtout olandela ngoti na papa na ye OK na lingi nazwa charge ya makambu nyonso wana pe na lingi nakutana na ye mo président JB abengela nga mama cadet aya wana po mama ngwa kimanga na mona te na lingi a partir ya ye leto fan abengi aye wana bongo batu na biso na yesikana pe ayana ba papa ayaka na bango o ba papa Jean na ba papa José oyoka déjà le solo qui va présenter ba papa msusu oui pas JB oui na okaka pour de na landa ko kaka bana kutu et tomboki si bana pe bango kanda na oyoka ke soki papa José papa mais wana leki na biso akoma papa okomi papa José la binga donc makila na yo ba pese pas mutu mosusu esalama wapi toza ba africain loko kaba makila mutu pa mutu mosusu toboyete na zalaki incapable pona kelaki bitumba yo du mwana bokoli alifolia tina mukokoli te sango nange ya pena ngana kufa wana na contact na mama kadete zalaka kuna ezalaka te na la pena na zamba pena ti na ekokoma awa na kini na ba 2004 na koma na ba 2004 na kini na ye nakute na bana na bengi bango ngabi natikaka mo ndeko na bino awa bana babi papa petit frère na ngai oyo pe na ye moko abengi pe muninga ne moko ayepsinga bi vie tokenda pe na muninga nga oyo vie tokoma okende pe kuna na barumbu tokuna pe na mère to sola na ye donc mama kadeta za mona barumbu bandeko nanga bakoma sola na ye mama kadeta le ba sola na ye nga na alakati mais l'air na ye sikoyo na tuni bandeko babi batika ka place le tokomi place wana azati na luka na mona pete na fanda soki na yoki jiba zobeta musique soki na kei leka na okoma boye ndenge ka babima kana boye na kotuna boye donc porter disparu mais obando mona na yo na podium soko yene ti place ya musique na yo na koma koyoka OK koyoka ba makambo nyonso wana ti na luka boye moyen ezate na fanda na bino na zape moto na fanda jour mususu tozokende po bakole mwana ngai
toleki côté ya barumbu wana na emona noko na bango na isi bana ngabi namoni noko ba cadette ba isinga ya ba brunette ba isinga papa loko lukaka yo tikala wana aussi sabongo landa biso ndinga na kiti wana na komeli noko na biso noko boni c'est nous azapi a districta kitabi bof toke passer dès que tu mwana oyebi sangote mwana ko mwa sa jibe mwana oboyenga papa na posa ndeko na yo ya mwasi pona kuta na etosola na ye toke kuna tina ndako na moni ndeko na mwasi to fanda masonga oye ngabe wana mama cadette ko akamunenga moni oye ngape na presse na obi momela nini ngabe na omela secret yo ko momela mama sango ko na secret ngabe na priaka na sambelaka na tika biloko anyoso na mela secret nda sombelinga koka na fanta elinga na mela e fanta mais presse le kwa ala na ngazo bima nde to bimi na mwa mokie yake abimisi $50 apinga ofuta transport ke na ndako bongo lundi oya to sola nayo na ye na bimi pe na na ndako calmement po na moni natika ke na ndako semaine koki na bengi petit frère na ngabi tokite babina nga pa mère kuna to koma na ndako toki kuta porte za okanga azati akeba locataire na ndako elekelinga epenga kanda me ndeni ya bengi nga tozo benga na pe na oya bona okuta ya azati donc mama cadette yona e bosala ki programme pour qu'il soit appelé ça au rapport ya mona oui mais au commis sur place okutie azati locataire na porte na yo akei mais pour nous ça babilo kabo epenga kanda ndena kanda na fanda na yoka ba makamyo sa osala ti na emona babuzobo kaka oyo eleki sikoyo nde na bino ekoza boyete oyo eza pe osambusanga nga mpe na bana na nga bana bebi ke oyo ndeko na bango poani mwana oloba biloko ya boye mama soki aza na posa ya makambo fo aluka nanu papa nga mpe naloba mpe mpo na mwana wana yo mpe naloba mpe mabe mpona mwana wana oloba mpo na nini ntango oyoki ke mwana naloba mpo mama aizolanga azwa bapapa mosusu mpo bakende alakisa bango mwana wana. Comment maman nous? Maman, tonton Cadet. Comment papa nous? Papa, tonton José. Bon, comment maman nous? Maman, tonton Cadet. Comment papa nous? Papa, tonton José. Bon, amema bango pa ya bokilo nanga po pa jibe ayebisa bango ke papa mwana nde oyo mais ngai moko le papa mwana naza mukolo moko te nakenda pa jibe mukolo moko te boye mais nayebi na mutu nanga ke jibe bokilo nanga c'est tout nayebi ke bokilo nanga oyeba pe lisolo ke mona na yo ke ozala na koko moko oyo namona koko wana mukolo oyo nakendaka nakutanaka na ye oyo asombelanga fata namona koko wana Brunette auto sugila yana papa bonjour papa Bruno nazoya to sola mama ne lokwa la mutema moto nde alongola kinga na mwana ngabia donc jour okomaki to zonga mukesima jour okomaki wana okutana ki omona pe mwana no oui namona ki Brunette ye oui namoni pe koko na ngai Brunette pa pe pe mbo oui ayebi ke papa Bruno oui abenga pe na papa Bruno apienga mbote ona oloba nyoso nzamba za tena na okoselo elo na we so naza wela nde jibani wa mona ngapa na ye nake luka ye nakende lela te mama lokola izola kinga amona eta adui vie adwa mwana lo siko ba réclamer mwana apesa mwana pa jibe siko mwana ngo apesa ke kabo sanje ngai koko na epe na yeba ke koko na ngai ke sikabo mais fallait ngape papa na yeba ke koko na ngai je sikabo siko soki ba makambo ebimaki te ngai na ngai yeba ke ba makambo eza boye. Mais papa Bruno, est-ce que après le jour où on a un rendez-vous les a karaté, au salaire qui a fait ce effort que au Lucas sous quand même moi nazawa puis au tir la koluka bango sous na lukate vraiment pour namona maman acte sala déjà namona kango ke eza bien mwanga na soda na oti bazam yoya obetsa et ya automatiser na femme nde senga ikonana femme sa mémoire vie exactement que jamais balé. OK. Mais ni quand même oyo ba prena yo par exemple certainement parce que moi on a koyoka ke moi on a botana na papa na jibin piana boza pe na koko na kati et toujours comme un besoin ba mini sur dans ma réseaux sociaux il y a des informations qui circulent disons que effectivement papa chéri a bimi à salaka geste a pesaka
na famille to ebité na responsable so pesa pas papa Bruno mais yo lobi ke otika la okutana pe na JBT ngai lokuta mabete na yebi lote na yebi pe lo mokote mais batu nde na yoka masolo pa batu nde lokola na yoka masolo pa batu oyoka nini ba yebisanga ke JB a pesa masanga oui ça biso peut-être pour tout moni papa azana moi tâtonnement côté pour aboti bino pe belé c'est normal na ba makambo azomona na ba kando eza na kati ya mambo famille oyo pesa biso date exacte oyo ndeko na botama ye abotama na 1996 on a dit que ton papa utaka bituma neti ngape na ba ke papa na ngaza ada mowe donc on a un deuxième fils tu ya neti biso pe desito de la papa mais nalaka surpris que na moni ba yebisinga ke papa na bino si aza déjà awa na kini nalaka surpris na yepe na moni pe papa to fana na papa ngai na leki na nga mwasi babenga kai Miriam bon azawa te aza vraiment yego to soka zawa elongi pena Brunette bas kokana bon ma baza ma kokokana donc na fanda na leki wana Brunette to fanda na ye pour papa tant utaka bitumba yo ovanda na Brunette te na fanda Brunette te ngala banda usurande na Brunette na même yata na réseaux sociaux na loso wana Brunette aza leki moko to banda moko suwana e mingi ngane muna sala po aza la contact na ya na nga mwana papa kutu na nga o aza na poto ngane muna sala ka pe c'est pour un téléphone à réseaux sociaux ça te pour ça na olaxami ata même ba message to suwana e to suwana e bon presque moi mingi dernière fois bosola na ye ezala quand mukola suka o to suwana e ezaki na en 2024 mais nga to suwana eza na 2022 mukola suka pour naza na téléphone ya réseaux sociaux li soute on na kotaka donc au jour suka on na kota na suwana eza na 2022 pour chiter na Colby réaction ezalaki nini tango moni to oyoki pour le but que eza téléphone Android te eza na réseaux sociaux te mais réaction ezalaki nini tango yokaki ke petite sœur na yo aleki na média aleki na télévision ba obeta li solo makambo oyo ti koleka na réaction ezalaki nini merci beaucoup pour na parole ndenge oyisi na popesinga parole ngai nazalaki surpris akoyo comprendre na réseaux sociaux te nayokaki yango kaka lobby nde nafandaki na bamisa nde baolakisa nga oui mais Brunette azalaki kuna babengaka ye Brunette mais pas JB ando benye mwana suka biso bengaka ye Brunette le wula o babengaka ye mais biso neti ngai na continue na komaka Brunette masonga le même matin na numéro na biso to famille masonga papa na nga botinga na masonga tubebe d'accord parce que ça là que plaisir to et dérangeant qui peut parce que apparemment papa ya sepeli tene ngamoni sortie médiatique ya lekina babi basana salite basokola na famille bolumbu ya ndeko nanga ngani naza pona kobomba ngo to namonaki nazalite nga omona ngo batunde bamonaki bayaki kolakisa nga yango to balakisaki ngango na ese bona bite to kolandela to ba vérité soki eza nini ponga namona petit wana o nga la riba na evite po ba image ebime belé mais image o bandeko balakisaki ba misa to fanda na bo balakisaki balobeki ke babi mwana kasi na ngati siko azomona na te ya zo déclarer que mwana kasi ne fa sa nini amona ye ona bena bona bike te ngai atake noko tuko luka toyebaka mwana kasi na ngaza wapi alors merci beaucoup je pense que c'était la première partie et déjà Nakolanda papa Bruno je pense qu'il est très ouvert. Il dit merci beaucoup papa Bruno. Je pense que Bandego Bozo landa biso sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors comprenez qu'il peut y avoir une petite tension et surtout Monique Bandego côté papa baza mécontent, très mécontent, mais c'est que vrai et puis là on a ligné ka climat ya pe o papa Bruno azali kobimisa. En soi alingi ne mama makele l'été, yé moko pesa papa lobi yé moko ko fongola mwana
Naïe. Je pense que c'est bon. Il faut qu'on lui parle Baxter nalobi soki ngai nazalaki lokoso nde nalinga luka président nasola naye aza bokilo na nga na obimle mboka nyonso nasola naye mpo mwana azali mwana nga mais nalingi osala bavantire te naza pa vantirier te naza mpe lokoso te nalingi namema makambo malembe nga mo papa mwana ngai oyo na ye ngai oyo natelemi nalingi nasukisa makambo oyo nyonso oyo akomema makambo na justice tokutana nga mo papa na ye tokutana makambo ke na justice te lelege ça c'est la vie en famille donc selon la famille. D'accord. Merci beaucoup. Selon la famille. Merci beaucoup Papa Bruno, merci na tête Katende, merci na bande goyon surtout toute la famille. Je pense que déjà Tolandi, ce n'est qu'une première partie. Tolandi tout à l'heure qu'ils allaient émission dossier. Tolandi la tina suka toeba, est-ce que réellement Papa Bruno a satisfait? Est-ce que les maman nanae et silito et silité? Bandeko oyo bozali ko commenter surprise na la muki na moni papa mwana suka sali ba live. Na ebite makambo papa mwana suka lobi na onga na lobaki. Boni ke trobi li loba moko. Nga ya na matière lokuta te. Na ese no papa na za soda. Nga na za mama kongo te na sara tola te. Ba ya kakami. So dia ba lié mo eloko ba na matière lokuta ba ko sa communauté te. Biso to yaka na liloba moko na bandeliti na suka bomo na ka yango moko pe yango ndeka ya solo. Alors écoutez les gratte ba chinois ba yebi biso to tonga penza ndako na biso na béton. To tonga ngote na mupose mupepeye mema te. A fondation kitoko mabanga makasi. La Chine est tonga na vérité na pole. Nefse no papa mona suka aki soda a voyageaka. Boyoki yango kuna te.